la sorcellerie. Parce qu'il y a la sorcellerie. Ceux qui bango va tant que c'est une Bible. Bazo la sabino exemple na bango. Yesu ka obino bete la batola akena mota bord abelela kinani. Elina mosi abelela ki ba vivant to ba mort. Il passe muta moto. Ndese ngomi vraiment que dans autre aussi bino ceux qui to koyaka awa to luka solution pour na Afrique et pour na Congo. Ya mibale ceux qui besoin na bonzambe ya solo ndeko kozaka jamais na mitima likunya na baeba ndeko na bibaza kusipanze bino sango pa lubiko bahindo ndeko kozaka toujours na esengo yoka kana ya oya biso bible bayela biso koyela na la tasi bino extrait bolobi ngo bolanda ngo ma alamu balobi ngo bien que soit disant na le homme de l'évangile évangile ngo bayela ki yango sa biso souffrance bande ko ba rwande wala bozo tanga wana basambla ka pe Yesu oye bien ngo Afrique mo bimba samba yebi Yesu etala situation de zanango ya otolobi eza na kata bible lobaki ce que oya bien za kusati bo meka oyanga ya mfumiki mbango aye aza ko beta clairon lelo yo abande ko nyoso balande baza ko yoka o baza ko landa comment mfumiki mbango esika moko te ateyaki division mfumiki mbango esika moko te ateyaki haine mfumiki mbango esika moko te ateyaki oyo lo bino bolimo manifester lelo esika boza ya kokanga ya kosala oyo pona ko besa répétition mfumiki mbango te mfumiki mbango soki ayaki soka mikabaki mbeka pona yo moindo pona libota na yete pona ba Congo te pona ba Zaïre te mais pona ba indo nyonso sika bazali boya total sabno histoire mfumiki mbango tambo ko sosolo yango ne pesa ko lobake non biso esinto landa Yesu histoire Yesu watangisi bien dès le bas âge histoire mfumiki mbango ni mukolo moko kutute eza na classe batangisi biso yango te yaki mpa vita botumbi bino moko batangisi pe bino yango te ba déprier bambrouiller biso to yaka pona bongo te to yaka pona za précision et le côté yaka awani to luka solution comment est-ce qu'on va s'en sortir pourquoi parce que to banda ko sambela ba to banda ko sambela solution ezalité to ko baka ko sambela tant to zaliki na bondoki na biso obi bolobi ya bondoki Égypte yaki puissant boyi mabelo ndeza laki mais tant boyi biso bonzambe to ko na déclin to za ba sosoli mbuta nzambwana esika bozali na kosenga na bino te lekola bozali na bwana oyo tata mokili apesaki bino mpona kososola oyo bososolaka wana botiasiko na oyo ya bino moko bana kososola bango so babundaki bitumba epa nango balongaki france oyo mpe ezalaki na bitumba te états-unis ezalaki na bitumba te eza balongi te sika baza na kimia te epa na bino bitumba combien de fois banda ese silaka parce que boyebi eza te so boza na boyebi oyo mfumuki mbango akotalisa biso ndenge azotalisa biso ete mbutani zambwana ndenge azali wana akoki kofinga ndeko ne moyindo te esengeli alandana na oyo ndeko ne moyindo aza kosala soki botikaki mfumuki mbango tan na misa 21 nde lelo boza boye te soki boyebaki mpe ye soki mfumuki mbango azaka ti lelo oyo nde lelo boloko bozoloba wana te yango lokola azongi koyebisa bino mpona oyo abomelaki bino yango alobaki ete bayindo baza komona pasi pamba te bazangi boyebi yango ngo toyeli bino boyebi oyo wana toyeli bino yali mpona moyindo nyonso esika aza me yambo bino moko bakongole oyo yango totangisa na nkota na bino mpona ete bokoka kotire nango profit eta profit bokotire nango yango bobangi bituna mituna bi ya solo bango lelo États-Unis basala ngo na kosambela te na koliki batongi ngo na kosambela te mboka nyonso poto tozo moto batongi ngo na kosambela te yango ne vuvomo yali église yali école de kotangisa bino maye boyebaki te na kata kotanga wana bokotanga nyonso yambo mundele aya tosalaki likonga tosalaki lichette fufu obiso toza kolia lelo o mbuta nzambona za kolia munde mutatalisi biso yango te mpona balamba fufu te comme na étape wana muta muntu na yebisi bino ki yali formule mobimba obengi na français mpe babe yango chimie nakoliki ete okokakola ngai te mpo olobake mondele moto atangisa ekoko na biso wana mpo alamba fufu mpo ete azwa manyoko atia na mai mikolo misato abimisa akausa ayungola yango mpe atia mai etoka ekoma degre wana mpo tolambelaka fufu yali mpasi mingi so tolobaki bokoko ya bondoki nde yango toyebiki bokoko ezali bondoki te bokoko yali boyebi oyo bino bozangaki oyo mondele atikali bino yango te na nzela bakoko me boyebi oyo biso tozangaki yango tomemeli bino yango oyo avant mundele aya nde tokopesa bino boyebi oyo wana yango tolobi te mbuta nzambwana tokoliki ete soki okoyanola biso tokosepela mingi boyanola biso na maye
ma belge basalaki po bango baye kokolonize biso so boyebaki bible c'est grâce na bango lokola baye kosenga baye kofukuma mpo na biso po tazaneza mwana alobi nini mpe solution ezali nini mpo tolungwa na bowumbu oyo wana pamba te bayeli biso bible basengi pardon me bazwi bible na bango bazongi nango te batiki yango kaka yango oyo ambutaneza mwana azongi kata kata bible wana nde yango na ozongi na eteni ya mbuta mbemba zulu azotambusa mosala kolandela ngonga soki ngonga ekozalaka nango mbutaneza mwana toza na biso disponible mpo totalisa bino lokola ndenge botangaki na balivre mosusu me balivre mosusu bozwi ngonga ya kotanga yango te me mpona bolingi ozwa ngonga kotanga oyo ya bino moko te mbuta motu balivre mosusu bozwi ngonga ya kotanga bovandela yango mpe journée mobimba me oyo ya bino otanga mpona quelques minutes apamba oyelanda na oyo ya bino boyino nde ezalaki bolingi yango te mpona nini yango toyebi ete sango oyo eza mpona bino bayindo ya na ntina moko tia kobundisa yango botika ezala ntina mpe basango trahison nde bosali na 1921 te nde bosalaki na 1706 te pamba te milimo ya 1706 ezalaki trahison yango wana nde oyo bandeko oyo baza kokomprendre sango oyo te baza kolataka yali yango te tata mokili alingi bino mingi fumiki mbango aya koapone division te fumiki mbango aya kotya bolingo kintu adi boyebi ntina na yango yango toyeli kozongisa bolingo oyo wana mpe tomiyebana na kati na biso eke ngai nakozaka jamais kolobela mabe epambuta nezambwana milefo nakozalaka mpe mabe jamais koloba mabe mpona bandeko oyo baza na basango bayindo me toza na posa ete bandeko oyo wana toza na bososole mpo tokomplete tokenda lo ya complémentarité e tozwa mpona tolongola mabe na biso na kokoso toza na yango mpe tozwa elonga na oyo toza na yango me matondo mingi mbutanezambwana déjà d'abord na reconnaître ke nyonso wana bopesi biso raison matondo mingi yango tosengi ete boya botanga tokotalisa bino ndenge botangaki bafrance bozala boyebi na bino matondo mingi me bobakisa mpe oyo ndenge botanga balivre oyo wana nde par après bokososola ntango bokososola lokola mbutala mo balobaki histoire ya bayindo ekoma na bayindo bango moko lokola boza un bon écrivain boza malamu mingi mpo bokoma histoire ya baafricain par bino moko ke botanga oyo bango bazokomelaka biso matondo mingi tozosima loba mboka mbuta ndombele soki nakobakisa ezali yambo tosala clôture ya émission na biso matondo mingi na balandi merci mingi na patience na bino na boyebi oyo bozali koyoka ezali kobima awa tobande lisusu koloba likambo oyo avant tosala tour ya table po toclôture masolo pamba te bapusu lobi bakokende nde mosala mais avant nasala tour ya table nakopusana nanu mwa moke koloba likambo oyo nakanisi tolandaki yango biso nyonso nakumisi balongo mingi pamba te papa Joachim azali koreconnaître christianisme ezali secte moko euta na kati na judaïsme mais différence ezali nini biso tozolobela makambo ya tata mokeli na nzela na biso tozali secte te mpo towuti epai na bato mosusu te différence yango wana papa zambwana awuti koconfirme ngai nde nazomona azali kokoma ke histoire ya abraham ezalaka deja na musée bakotisa yango na musée alors ezali fort regrettable epai na bacre mpe na ye moko papa zambwana ndenge azali kocontinue kotanga histoire oyo sekota nango na musée alors nakopusana etanke motambusi masolo avant napesa maloba na mokomoko nakanisi bandeko mingi bazali koloba keno botika kozongisa biso nsima monde esi ezali avance me nayebi te soki mpenza biso bato tozali koraisonne makambo tozali koloba ou tozali kobima mpenza bazoba. Pourquoi bazoba? Est-ce que mpenza monde oyo esali réussite bandeko komeka mpe kososola makambo ozali kokoma na koloba? Est-ce que mpenza monde oyo ndenge yo ozali kokoma wana eza pena na réussite? ndeko na koyebisa yo basali échec. Mokili oyo tata mokeli apesaki biso mpo tobatela yango me tobateli yango te tobebisi yango. Alors ntango yo ozali kokrie ke bato bazonga nsima te bozali koloba vi moko primitive me ezali na mawa. Mais est-ce que ozoyeba te ke
ya solo penza biso na bino écart eza monene nazomona penza écart na biso bandeko bolimbisa eza lokola tata ya 50 ans azosala discussion na mwana moko ya 2 ans 3 ans bandeko lelo oyo mokili ndenge ekomeli solution ekomi kaka moko chef de guerre il faut badiminuer maintenant population ya bato pamba te balobi mokili ezorespire lisusu te biloko ya kolia ebandi kosila avant tobandi kolia babiloko moko boye ezokuwa na bangrais chimie alors crise esali mabe il faut bato badiminuer mais quelque part aussi nature babomi nature babebisi nature alors yo ozali koloba nangaki monde et progresser en quoi? Est-ce que bamakambo tozovivre lelo bandeko na ngai ezalaka basouffrance oyo na bacatastrophe naturelle ya haut degré ezoya est-ce que ezalaki toresir mokili yango na nini? mais bandeko ndeko na ngai esengeli oyeba yo mozali kokoma awa ntango ozali kolobaki est-ce que toprogresse na nini? moto oyo nzoto na ye evandi na kati ya boloko aza na espace moko limité akoprogresaka jamais ndeko na ngai yeba yango. soki nzoto ya moto eza na espace limité akocreye eloko moko te soki deja mosuni akocreye eloko moko te ebongo soki esprit molimo oyo tata mokeli o atiaki epai ya bakoko na bino ya yambo eza en captivité okocreye eloko nini yango tangela ngai peuple nini yango oyo bacreya na molimo ya bapaya si ali kodevelope na molimo ya bakoko na ye mokulu yango monike bazali na calendrier mosusu oyo eza kutu na rien à voir na calendrier romain indi azali kodevelope na esprit ya nzambe ya yesu te to awa na europe ezali kodevelope na nzambe ya baindia te ndeko na nga kokamwa te moyindo mpe soki azongi epai ya bakoko na ye te mpo asala réconciliation na oyo bakataka to kozalaka kaka bambwa na nsima ya mindele bakozalaka bamaigre e biso toujours koliaka na se ya mesa lisese ya lazare na mozwi yo nde lazare bango nde bazwi me ta oyo ntango ya mfumuki mbangu bakozwaka chance wana te tokokotelaka bino ntina na eglise bisika bozali toya kodemontre mokanda ya flamasponie oyo ezali bible to mettre yango en épreuve en évidence boyebaka ezali même liki bozali koutilize même bassin bozali koutilize na flamasonerie mpe kuna bazali kobela baroi wana baroi samson baroi salomon na badavid nakanisi bandeko tokomi vers la fin ya émission na biso tolobaki tokosukisa na 23 heures nakozala tour ya table mobimba nakobanda epai ndeko na biso zambwa na joakime tokopesa yo maloba ya lelo mpona maloba ya sukaka mpona mokolo ya lelo me tokolika ete tokozalaka zalaka me awa nde eza awa likambo nini tozolobela awa biso awa koya koteya te Matthieu 4 verset 7 osote okena like verset te osote kosala bato plaisir awa te on va d'abord commencer na bakombo ya bato nyonso tangeli biso totala bapase na bavi na bango eske baza digne ya kozala bana mpenza tata mokili bakoki kotambwisa motu yango soki masolo ekobanda kozalaka tokobanda kotelemaka na sujet kaka moko tino suka biso tokoloba oyo na kibokoko na biso yo kodefendre oyo kibokoko oyo balatisa bino defose bokoma bakoko ya nzambe moko oyo kutu babozwaka avertissement te na yango bandeko tozali koloba tozoya awa mpo totya bwani ya likolo na mesa tozoya kotya mayele avant nasala tour ya table nakomeka kozongisa nano eyano ubie nakopesa yango na suka epai na ndeko na biso penesha azali kokoma mwa mingi mezali kopesa nga na mawa ezolakisa ke vraiment ekart moko ezali me etanke ndeko tokoki kosolola na bolingo mibeko